professionnel bato ba consommer ba aimer ba partager donc eza mutu moko na moko tirer leçon parce que na âge ya maman top mukolo bongo mais alinga va na ndako ya leki na ye pour que ataka mwasi ya leki ne mal à l'aise eza makambo esa na ba couple na ba famille ebele mais meurtrière et ce qu'on crée trouble na kati internet j'ai trouble na ndeni to moni ya boy ba ndo bazokate la biso nini bazokate la biso moi séquence moi ramuki to moni belle vie na mama top maloba ya belle vie et créer problème abana bala mama top na ndenga film maloba na ya film on est au monde qui créer problème non et créer problème parce que bato batala rango bazana problème na belle vie na mobalité obobo olinga bo masquer ngonde par rapport à boki ndeko na ye poto na papa te sila azala kana mobali mobala sila azali mundibu place na mona keba abakouk mail na bango za na mabolongo ba abakouk ba kafuma ba na yebi so bo sala te maternelle première deuxième troisième ti bo sala non je ne pense pas parce que bo sala maternelle bo comprendre que o eza makambo lebi mama na biso te mama na biso azaka na mobali ne ya mundibu to atraitaka ngo kitoko talaka mundibu na tendresse bandibu na caresse na c'est que pas kota de ménopause bandibu na douceur a kota de ménopause obo na âge wana kota bla binga merde bakolo poussière makambu oyo oyeko loba na ba ménopause en tout cas c'est ko bokeli ka batu mususu c'est ko bokeli ka peut-être ba ya gabi peut-être ba ya tété même si pour mona mibali na bango te mais biso mama biso ala mobali papa so amundele mais ya le bangote ya le barazo que non si que belle vie avec si là ce que ça comprend que non mundi wana est une personne imaginaire mundi wana te mona que non mundi wana azaka na serveur asanga to basala moi tof mo be vidéo et mona na ka ke basala ki même ya confirmer kaza papa zalit ce que yasko azongela mida makamyo rusala pourquoi tu ne peux pas faire des choses que papa a raté? Nga la bête que papa zali. Mais ozo kolande makamba belle vie pourquoi? Ozo revêtir papa zaté. Donc maman la biso mams papa a zaté. Eh ato ozo kosa âge longue fundaka. Ah et le koba biso on de sota la biso mkoto ba âge nanga so eh j'ai mo moi mkito la mukolo bat ba okamwa. Tout ça ce qu'on a ça les contrats ko bango. So tel ka âge on m'appelle opéra koko mpaka. Donc, à l'équipe de 5 ans. Next Kobo, en 2025. Il y a 52, 53. C'est qu'il y a qui t'a 5. À 4 5 qui pena ko a longo ni asa mutation ta longo ni. Les a 3 de yazo bunda pena maintenir. Pourtant ngota la kino bato balobelanga mikalo balobelanga. Basi ba kei. Ata ba ti snap. Snap minezo boya bilongi. Azaka mikalo ba maman la maman na mbali bazala balobelake. Ngai sikoyo funa sel ko na lutter contre la jeunesse no lingate prenda ke na koma mukolo makasi belo ce que ça la maman na za molobela ba comédien d'autant ya gabi ya ko ba biloko wana boy moi ne gaita za ana nda kufuna ya kivunda azomona aotala amonat azomona ne mama wana sikoyo ke no muto to ko s'attaquer la maman na ngai na koyela ye so ka me komeli maman na nga wana alobi angote nga na molobeli ya ba comédien c'est ça relation est bien entre na belle discours aya le mama ma belle na ndé pourquoi tout le monde a ba comédien mususu ba ko tourner ma bande ko ne pour attaquer ndé on ba te azara na ye aza bien na ngambo ba ye ba si ba perda ya ba qu'est-ce que ba tanga ba bosana ba comédien oza moto landelaka no mona kiango azosala te yama yonde abongo awosala théâtre mais na nenga théâtre yama yakoma de produit fini mama nzambi ah yama yo na théâtre c'est comme produit fini azoete yama azaka na ba jemo be archaïque ya jona ba jaki ba kizengi me ya kala kaka azo innover même na ko kizengi mais innovation ezate nzambi loko ya yobi loko lobi siko ya nga kanela nga dena kota su lemba te pona akoma beaucoup maître akanela nga lemba abala nga kota su lemba te nga pela kota langa su lemba te pom to kwa deba kutu na monyo kwa lekini ya mayo na maye te pa place mususu ekata na ekole kati
Pour bien on va comme suksanga mutema hein na mo lobeli na bino na ko lobela bino malamu ndenge ni parce que bon ça va malamu té. C'est ça. Comment ti grâce à Komaboué à mon elonganga na mission. Té à mon été. Chaîne batumsu comment ko leka pour ça ben mission la bango. Sur le commenter par rapport à l'émission. Yo nga na salle émission té yo finganga. Oya ko le baboué. Ya nga na ko mozela ka nyoso ba na na sur ma vie. Pour nga moko fi nanga ndie na yeba ngo souté bango ne ba comment ko la sanga vie nanga. Ça m'a vraiment étonné de voir la réflexion de Mida. Oui. Je vis que Mida a une bassesse là énorme. En français, bien je ne crois pas que Mida a eu à passer sur le banc de l'école. En français, on peut dire. Donc, elle n'est pas vraiment intelligente. C'est parce que l'histoire des $100 qui nous est là, qui nous a amené ça à la toile, n'est-ce pas, ce n'est pas Mida? Ouais, c'est Mida qui est venu pour nous dire que Michou voulait faire une surprise à maman si la... Mais comme ici, m'a bien été, j'ai un pélissi moto yo. So les appels na ya tété, nandimité. Pour so les appels na ya tété, c'est qu'il y a tété niveau pena ya kibuzo bane comme quoi makage. Eh, on dit ménopause neza babe. Il y a un mot on dit dans ma tête na cerveau. Eh, le ngwe na nzoto. Eh. Ah non. Ah bongo. Eh, ya tété penza. Na lobby. Lingaka mama te, boyina boye, ça fait couler l'encre. En tout cas, batimsu pe bango loba lelo boy soki kuna ba boyina bango ye, lelo bo akoya na ya tabela nde boyamba linda koti. Ah? T'es non ka bien te. T'es non ka bien te. Yes nini. T'es. Hey. Ah, OK. Assez les maisons, t'es si là dans salaka. Et tout le monde est peu moi calapé. T'es si là dans YouTube, ce qu'on a fait là aussi en émission. Mais bango t'es un des baby si t'es tu vas n'en baby. Ba mi calé ba comédien, mingi ni kota mams. Bango de ba bomi théâtre. Kota mams ba finga mtoka président masumi quand maman bela bangate. C'est ça. Yo ti mabo bengo bangate ba finga eba kokoti na ba koko ni na kata minyati, bato ba na poto mabo menga to eba koko na yo. Mwana wana mobali abalaka voilà soit jouer tu vas jouer c'est de la fois benga belvi même ça yate même si tu reçois maman la biso papa masuma benga baya même ça yate pour même ça profiter na conflit a profiter na oui même ça mona ke nonde na zaboye na profiter na ngo parce que nga ba film nga zaka loka maboke ngale matenga zaka kala ba bloko o maboke ngale matenga zaka batenga o banini o ba batete moko oui moni dans ba quartier boy bala mo ba sali mo ba fungwe ba to jouer le quoi ma libo li yoto le quoi ma itokia sko le quoi nga na côté na nga pe na film malonge zate na sani na diembela kata muto aza poutine de l'écriture muto ko ma film bien na zaka na ora mams da bobo akubimaka jamais na makambo akubimaka jamais kimia ongo ba yende muto aza a soutenir ko ba luka ndenge so ba bongisa ayete ayete nazana bato banda kala ava ba mida ola ba esi dona luka kimia même si ntaye verbe bango luki kimia OK yango pe bango ba rendre ya sens et puis que non partenaire peut a un intérêt chaîne yango partenaire batie le quoi médiateur alors pe mbongo nango ba carburant pour asala ngo so mutongo pa yebo moi carburant pe pas gesho pour permettre que je pas zonga ba contribuer yango meke ba luka pe ndeni ba ko sa pe na décor décor ko ba daki non ana ba aya na ya simba décor n'a pas de problème. Où vont les choses? Mambozo qui est bien, tout ce qui est ma bé. Et que ma bé par rapport à l'échec à la comédien, au bas le gosse, le côté va profiter tant que maïzo n'ingana té, tant que bévu na sila on va simi théâtre, tu profiter tout, bisous tu commenter ma film, ango, tu lis peut-être la sima la bango mi baïe na ndela ba film, bango ba lis na sima ba comédien linga ma finga, linga ba classe, linga ko lande ba vita mo bévu azo ko avancer, tant que sila da ko avancer, yo za kaka wana, chocolat, sila yo wana, alors ba contrat, bévu yana alors ba contrat, bilo mo ka ba l'échec, ba Kala. Internet c'est aux Exo. Oh yé panaé. La maman de 5L. Non, bon classe anga parmi la première T, mais bon classe anga parmi batamaïl. C'est ça vraiment.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, vous nous captez 5 chez vous à travers votre télévision ou smart. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des castes, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, Jemima Ibele Télévision. Place-toi informa cabine vraiment en temps réel. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec les DG de GI Télévision. Elle s'appelle Jemima Ibele, gros bébé de la presse, la maman des 5L, comme j'aime l'appeler. Voilà, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce M, Jika, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana, Keren Ongala de mon cœur, Keren Ongala, Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie, Eldine Mikebi, Christelle Maya ou ma maman chérie, Christelle Maya Balobi, couple Pindi Longona, Dauphin Pindi na, Shaida Pindi, Poya, comment on a Pindi, parce que Abalanana Dauphin Pindi. Voilà, c'est par ce nom ou bien par le nom du couple que nous allons débuter cette tranche d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, je suis avec Jemima Ibele, que je dis déjà bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Exaucé Mikebi. Bonjour à tous les de partout. Bonjour à maman tout, la Monte, voilà. Jemima Ibele. Maman la Chine, la Karine Mokondi. Maman ya famille Bota, Jemima personnellement parce que tu es barquetant parce que tu les rappelles la TV, elle en tout soit l'inganga pour na XY te malinganga kayi fan nanga moko. Voilà donc j'ai mis cœur en tout cas mbote na bango nyo surtout na moni wana la grande H madame Sakina merci na yo maman Martine Kilanda ya Pepe Kilanda. Voilà, ma dédicace c'est Katana Yaya. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que je reçois Serre Jemima na casquette, il y a Molobeli, il y a comédien. En tout cas, Tokolobela vraiment tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo précisément na barrière comédien. Ni nezole kana YouTube en tout cas Tokolobela monyon so awa Jemima Ibele tozana na plateau boni d'abord basango il y a ba comédien nyonso et puis beaucoup plus tout moni déjà film il y a meurtrière et ça a marché au Kolobanini par rapport à wana. Déjà meurtrière eza film oyo Natalia ngona mono ndire professionnalisme ndie mati sumo makasi hein. Ça veut dire faire du réalité. OK. Ça veut dire que non hôpital tout le monde peut hôpital. Tout le monde peut docteur, tout le monde peut infirmière. Et na kati ya film wana ezoko égorger ma mbebele. Donc moi je demanderai à ce que tu peux pas talango na œil moro professionnel, tu vas consommer, aimer, partager. Donc ça mutu moko na moko tirer leçon. Parce que na âge ya maman top mukolo bongo mais alinga ba na ndaku ya leki na ye. Pour que ataka moi si ya leki ne mal à l'aise. Eza makambo esa na ba couple na ba famille belé. Ba vivre ba arrêter be femme ba ba subir na ba ndeko mibali na bango. OK mobali nanga aza incapable de décider. On l'a décidé à proposer ya na moni ke na zela yo ndaku mais on l'a décidé avant que le cambe koma. C'est ça. Parce que moi te do pela. Moi si au partage na intimité. Ana kimia te na ndaku. Yaya non a mal à l'aise. Mobali a solo au départager bango. C'est ça. Et plus tu comprendre que un onka mibali likolo ya kozanga kimia na kata ndaku ne moko azuna likango ne libanda. Donc les films moko consommé jeu d'acteur ya Marina Laba na Aziza Kengume jeu d'acteur ya moi Musala Muchopi na maman Bellevue. Et ça vraiment du waouh. Voilà, ils ont vraiment dit waouh meurtrière. En tout cas, meurtrière, ils allaient na Katia marché, ils allaient na bella production, mais meurtrière,
Et sous qu'on crée trouble na kati internet. Trouble na ndeni. To monia wa boy ba ndo bazuka te la biso nini. Bazuka te la biso moi séquence moi ramuki to moni belle vie na mama top maloba belle vie et créer problème. Ah bah non, mama top na ndenga film. Na ndenga film maloba na ya film on est au moment de créer problème. Non, et créer problème parce que bato batala rango bazana problème na belle vie. Ah. Mais koloba na ye ke yo mukolo boye ti âge yo ménopause boye kaka na ndaku mais oui, eza réalité maman top avant na kata ndaku ya bezi ala mobali te aboki piquité te piquité so maman top azalaki na mobali ni banda azalaki na mobali anga za ndaku Serge te mais balobi boye aboki linde ko na ye si la par rapport ya papa azomona na te papa boye mais yango na ndi tozo ko na internet yo zo ba mate exo oh ye pa na ye la maman de 5L. Non, bon classe anga parmi la première thé, mais bon classe anga parmi batamaïl. C'est ça vraiment. Et zal makambo et les kana film. Ce qui moutolongo les réalités à film, au bimiso na monde libanda. Parce que yonde mouto a problématique. Parce que la rage que ou be kanda o be vaza ki na kati ya be kanda ki non la za ndaku na ngamo mais la za na reste likolo ya seme ki moko be akomi dans âge ya ménopause mais la âge ya ménopause ngo azapi na mobali te pour consoler ki pour ménopause taka non chaleur taka moto et ça papa simba te parce que sans mobali zela papa kasi ménopause ala mobali te ma to pas la mobali te na film za mobali mais siko ala mobali te obobo olinga bo masquer ngonde bazo par rapport à boki ndeko na ye poto bazo na papa te sila azalaka na mobali mobala sila azali mundibu sila azala mobali ye moko pe na live na toko banengo papa azali place na mona keba abakuk mail na bango za na mabolongo ba abakuk ba kafuma ba na yebi so bo sala te maternelle. Première, deuxième, troisième, petit, bon ça là, non je ne pense pas. Parce que c'est bon ça la maternelle. Bon comprendre que oh ezama kambole bi maman na biso te maman na biso azaka na mobali ne ya mundibu. Donc maman na biso raconter dans la ménopause, c'est que ménopause ne ezana muto a traiter kango kitoko talaka mundibu na tendresse. Bandibu na caresse. Non, c'est que y pas kota de ménopause. Bandibu na douceur. A kota de ménopause. Obo na âge wana kota. Et tout le monde a vu le commentaire, obi m'a mingi mais ça va bimi on peut t'arrosongi. Oh papa. Yo quand yo mo nango da âge à balé wana ya 48 ans. Abi aza âge à balé. Te aza âge à balé ya. Mais mo bien za âge à balé. Eza âge à balé na âge à ngunda. So pas que na poto on d'après na 48 ans dans le baité. Kita na ba 30. Kita susu. Mais yo pena do monela ya morphologie ya. Na âge. Ya jouer na coupe salon de azaka da mukolo. Tabe mon la télé na ma bo mengo ba jouer wana. Déjà da mukolo déjà. Dans ma vingtaine déjà. Ya. Moi da mukolo te. Tabe mo ba ole ka manga na bona. Ai da mukolo. Atozo kosa âge longue fundaka. Et le combat biso on de sauter la biso mukolo ba âge nanga so. J'ai mo moi mkito na mukolo ba ba moi. Tout ça, ce qu'on a les contrats, qu'au bango, si on tel qu'à âge, on m'appelle au pédale Kokumpaka. Donc, à l'équipe d'abord 50 ans. Next Sikobo, en 2025. Il y a 52, 53. C'est qu'il y a qui t'y 5. À 4 5 qui pénale, à l'ongol, il y a un mutation, il y a l'ongol. Il y a le bien. Et ça âge ya balité, ça joueur. Pour biso na bi na moni bleu mon arrêté so ba lo ba ki o bezi papa banga kufaki alobi na banga bi papa kufi na 1980 bezi avec na 3 ans. Donc c'est bezi avec na 40, c'est que bezi le lot na 47 ans. Bezi na sala d'histoire agité. C'est ça. Bilo de bossa l'addiction âge. Et puis maman a besoin de ça la bloc va lutte contre la jeunesse. Pas bloc à mi couser. C'est ba bloc à mi couser wana. Baba je vous aime rose. Et t'es à lutte contre la jeunesse. Azo lutte à la case jeune. Alors lutte sur batalier, batali ba bombo ba daka à peu près. Et carré za makasi. Et carré za makasi mo abi makalo wa yana bango. Voilà, ba yana moto ba 2 ans 3 ans de yazo bunda pe na maintenir. Pourtant moto la ki no bato ba lobelanga mikalo ba lobelanga. Basi ba kei. Ata ba ti snap minezo boya bilongi. Azaka mikalo ba lobelanga. Ba maman la bomba maman na mbali ba za ba lobelaki. Ngai sikoyo funa sel ko na lutter contre la jeunesse. Non lingate penza ke na
nakoma mukolo makasi belo osko ça la maman nga za molobela ba comédien na boya kango te to na hôtel la maman na mona pena que non a maintenir azo pena ko donc azo lutter quoi et donc quoi âge que le mabi non ozo résister na benda ta benda po ce que le là dans 48 ans ce que il faut tout ça il faut te condamner fait Madilou c'est fait Madilou lingaka mineur pourtant on va pas la so Madilou atiki biso pe à son âme ngaité émission ya David Mombele ba abi fi mo beso pa ki moi ça Madilou so pe Clara so kini abi bangonde mutu batuni bongo atango yona sila bodaka bambanda abi te yende mte ba ngaza kambana ngaza kambana bana ba onte bango tu ba ebanga na yo ko ngabi o confirmation o le kamo na yo ka pa batu nzoka ndi daka nango ya solo botokolo ba problème te parce que eza parcours à mutu em so pe na tambola mutu moko na ba pe na mutu mususu ba bimse nga abi eza problème ba parcours obimi déjà eza parcours et que la bima pe na mutu mususu pe boye ba bimse nga jemima ka dek to nga ah par exemple kata parcours nanga pour naza mutu na ko pe ko kwea na ye naza elimate nzoto esali moi maye ko ningala moi bo jeunesse et ko sa moi mwete na kwei na yo et ko ya pe akwea kina fe na biso eza likambu ya kobomba te ozomona mais yaya asala ki effort moko be abima na milieu ya ba musicien OK alongo na kota mbonda alongo na kota musique soki mondaine soki nini boye lelo boye ya même so niveau moko leve azana mundibu parce que eloko ni oyo sala ke mida asilika ba mida bada ba te fo sila abenga na bon pembeni na bango benga na bon sunde po balinga ka ete mida linga sila te yim talobi pena za ambenga ne mama soki mo te alinga sila te ndingi nini po ninga si ada ya mobali il fallait à ça l'analyse boy yo makolo poussière de benga merde makolo poussière makambu oyo koloba na ba ménopause en tout cas c'est ko boka lika batu mususu c'est ko boka lika peut-être ba ya gabi peut-être ba ya tété em so mona mibali na bango te mais biso mapso ala mobali papa so amundele mais ya lo bango te ya lo baka que non si que bevi aboka si là ce que ça comprend que non mundi wana est une personne imaginaire. Mundi bouane te mona que non mundi bouana azaka na serveur asanga to basala moi tof mo be vidéo et mona na ka basala ki même yaya confirmer kaza papa zalit c'est que yaya sko azongela mida makami yo sala pourquoi tu ngo rêver senga na réseaux sociaux que papa zala bate ngala bete que papa zali mais ozo kolande makamba belle vie pourquoi ozo rêver que papa zate donc maman la biso mams papa azate c'est l'omida. Tu conclus, c'est l'omida. Tu sais les conclusions. Na analyse à mille que nos papa la biso az, papa ya azate. Ce qu'on met dans la zone me donne ça mida boy. Mais ce n'est pas tout le monde qui va la miniature. On dit bevi va la miniature wana. Bevi o botaka, bevi bo fingaka. Bevi ada muto yo zo lingo la miniature te. Un conseil d'amis. Pour muto ana tang combattant il pena combo. Mida un conseil. Ya taka muto ana miniature. Okolamuka na tongo okoti pena mida la Taylor exact okoti soki chez nous soki la soki les riri de mida les riri soki de nini exact okokuta chaîne exact ya ba kimsusu ko ba tchaka bango te oboni ba ba miniature ya ba kimsusu miniature ba tchaka bango te ya bomba mana ye tala otie na miniature omilukeli problème vie na mobimba c'est quand on a kota na karomo ba kota mama na ngai voilà, j'ai maïbé tout le belaka mambo ngo toto kindika mambo ya scène wani créer ce problème to yo mona ya gabi ya ye awa yo tomboka makasi ya bisoki ya lo babongo par rapport ya mambo ye moka yebi en plus ça bandi ko lobela mambo ya Belgique bon atangi kombo te mabi ya batmusu ba ya théâtre ba ya bilo côté mamoli va sala bango ba ya ba no defa perique mais tant muto bandi début à théâtre et début ba début ba musique ba bana ko defa ba chemise ba pantalon kaya noir azui makala ti azo repasser ngozongo noir c'est comme perdre ma couleur et donc déjà tant mon belle vie ti maman Olive a bengi pembene c'est que belle vie dans la position pourtant afungula ka bela belle vie TV soki pose ni obo azaka dans la position d'autant ya gabi ya koloba biloko wana boy moi ne Gaëtan Zabi ana nda kufuna ya kivunda azomona aotala amona azomona ne mama wana sikoyo ke no muto to akosatake la mama na ngai na koyela ye soki kama komeli mama na nga wana alobi yango te
wana ezate tant que maman non se respecter dans les réseaux sociaux muto peut se respect azate le respect est réciproque c'est ça au moins j'ai mutu moi va na plateau ni abano finga maman étoile pour moi tout le monde arrête mutu moi fa na plateau no finga maman Anibias maman Anibias ça la sortie médiatique pour ni ba ça la ba polémique ba to mo ça ba émission mo finga pour ayeba makamnya ekoloba. Mais biso to mituna yoza molobele ba comédien to tuna nan ba comédien bazala na problème nini na belle vie eza étoile ezali étoile ezali succès eza aura on za ba pesa po ba tuni yaya par rapport à mambuna ye na belle vie alobi wa kokolo ba defaka mais tant ba yoko te mambwa si là ya alobi bana leki nanga kai po ba solara bien mais bien bah non ba solara bien pourtant un bela madame akufelaka naye akufelaka matanga moto ke nanga ngona kinangiri ngiri hein et côté prince elenge ça Zé monture ezalaka wana matanga wana ti ya gabezo ya mbangu auta aso ba côté nyango wana makamu ya ba terrain azo ya mbangu na pema na video yango ba vimta benga kai tanga yo wana kamba mobo no kanzalagie lukela ngalo ka olia gingo basombele loko mais asala ba monsieur na bijou la reine wala ka olola ko mo loba na TV na ba video tsa ka mbangu wana boy ba benga kai ayeba ki wana ser nanga akufeli siko lokwa baza na relation bien te bozila ya gabe lobani nga na molobeli ya ba comédien relation eza bien te entre na belle siko aya loba malama belle na ndeni pourquoi tout le monde a ba comédien mususu ba ko tourner ma bande connaît pour attaquer de on a ba te azara na ye aza bien nga te wana ba si ba perla ya ba qu'est-ce que ba tanga ba bosana ba comédien ba comédien ba répondre bon ba comédien mayele ya sagesse ayebi ke belle vie c'est ma sœur si là c'est ma sœur nga la comédienne na la place te na la position te à la lure où les makamoni tota maman des ko évoluer makamoni ko lekila pe na exo maman la biso bon mengo maman la biso ba belé ba icône ya théâtre oyo et belé ba pe côté ba théâtre le ba rêva ba en même temps ba ya ba sa tête ba rêva maman belé pour dire que ici personne ba que non il donne na ye à rêva maman belé ya ya ko sa théâtre ba maman wala ba outi poto ba ye ba à l'occasion matanga oui ba ko lela mais ko profiter ko benga ba on ba scène na bino. C'est ça. Bah il peut qu'on joue. Mais tu peux baquer. Ce qui peut y regarder avec la chaîne numéro Tumba TV, Gabi Bolembo TV. Alinga comme ta film moi bengi maman bengo basali moi dio. Maman me pose la chaleur. Bah bon bah on a pesa ni moto, bah pesa ba chaleur. Mais pourquoi si ko ba? Ya Gabi akoma film té. Moi benga maman bengo ezati. Ya TTP, oko profiter. Yazaka so mon kal kama bombo adiembeli bombo balobi ke yo boye ba kote ba vie belle vie boye bota ninga sila ataki mukoni sila pe na chaîne SB akota ke bota ninga teta la tikitoko catch pantalon elamba maquillage mukoni sans inverse ko salema ba ya nanga bo fungola mto comme na 2025 kamite 2026 bo considérer bozo ba oti wapi il faut bakamsu et soit fin maman belé baboy ko sali ba image na bango par rapport ya ba mikalango ya ba comédien c'est ça ya ngwana ba tikali ko lekata na chaîne moko jamais ba leki na chaîne na bango groupe salongo chaîne na bango groupe salongo TV ba sai ba analyse na bango baboy buzo ba tete kufa tete beba théâtre baby pour notre cas qui va qui théâtre baby pour na ba o ba yele lo kasi ba mikala te o ba o fingi sat pour si na baby ba sa musana bango tout le monde a bon peu mingi ba si na baby ba sa musana bango si baby na leka na émission à celle émission te si na salaka et tout le monde a peu moi kala pe moi te si la da youtube so ka ba sa la sa na émission mais bango te ndem ba baby si théâtre ba nani ba baby ba mikala ba comédien mingi ni kota mams bango de ba bomi théâtre kota mams ba finga mtoka président masumi quand maman bela banga te c'est ça yo ti mabo bengo banga te ba finga e ba kokotela ba koko ni na kata minyati bato ba na poto mabo menga te ba koko na yo mwana wana mobali abalaka wala so jouer tu ka jouer tu so jouer pas belle vie la kisa ngai mutu nya kota belle vie amona comédien mobi afana ndo finga ya zate eti ya zate tout le monde a foutu ba comédien musu ba jouer na bela ba okindo jouer pe il prend mais aux arrêter
Mais ce que c'est, moi, babanga beaucoup plus mpandian, y'a baloba kaka bato ba yemi. Te ba moni ka ki to we ko sala 2 poids 2 mesures. Si tu te le pas belle vie, tu pas si la te qu'il y a problème. Tu te le pas si peut-être pas si il y a te peut être matanga, maman il y a une équation boli, il passe ça tozonga. Tozonga na bango yaya. Sans problème, pas que na ba on a kimia. Mais là où vont les choses, mambozo qui est bien, tout ce qui est mabé. Et que mabé par rapport ya ba l'échec ba comédien, o ba lungo c'est le côté ba profiter tant ma ezo ngana te. Tango be vina sila ngo ba simi théâtre, to profiter to biso to commenter ba film ngo, to lia peut-être na sima ba ngo mi ba ina ndela ba film. Ba ngo ba lia na sima ba comédien linga ma finga. Na ninga ba classe, na ninga ko landela, vita ngo be vi azo ko avancer. Tango sila da ko avancer, yo za kaka wana chocolat. Sila ye wana, a ba contrat be vie na ba contrat bile botre ka ba l'échec ba mikala zambe na ngai o ti tale bela couche bela nini me ya poser comment ça la terre question na ko comment ça te tout na question na ménopause ko bossa na terre ko bossa mtenga bossa yemo ka rappeler quand et bon ka moi te couper ba kat non bon comme film action ba zongeli pour ani ayebi koto nde kote nga ba vie koto nde ba tala na minute bébé vie mai si la mai do ayebi ke oyo nga la tema nga la kat ce sont les comédiens ba bazulu ba pande sur ba ndeko bien démarche papa masumu esimba ndeni c'est ça démarche papa masumu eko simba ndenge papa masumu azoluka ndenge surtout ba eko simba te. Pour tout le monde, papa n'a de la fois benga bevi mam sayate. Même si tu reçois maman la biso papa masuma benga ya mam sayate. Pour mam ça profiter na conflit. A profiter na oui. Mam ça mona ke non de na zaboye na profiter na ngo parce que nga ba film nga zaka loka maboke ngale matenga zaka kala ba bloko o maboke ngale matenga zaka batenga o ba nini o ba batete mo moni zaka ba quartier bo ba la mo ba sali mo ba fungwe ba to jouer loka ma libo ma li yoto loka ma itokia Skolo kwa ngana na côté na ngapena film malonge zate. Na sani na diembela kata muto aza poutine de l'écriture. Muto akoma film bien na zaka na ora mams da bobo akubimaka jamais na makambo. Akubimaka jamais kimia. Ongo ba yende muto aza a soutenir ko ba luka ndenge so ba bongisa. Ayete. Ndenge nyonso. Ayete. Ya mona soki conflit sili ya. Asili. Parce que moi loba kenga ya komakate as interprète aloba yango nga na komakate mais ba film na yeli ka ba eza bato ba kosa ka bato ba komaka ngo se ba bongisa écriture yo tela film nde eza sukobo epe nozo mo te ko neza plan yo to ya izande ni loba nanu neti sen mo na moni ya mayo ayeboye loka kizengi mai babine mayo ngo sani ake moko ate mo tout doigt jubu ngapta buzoba makambo aida sala ngo te Jubu, ako possible. Bah ils sont venus. Yo moi non pena. Voilà. Donc aujourd'hui il y a mayo mbalamu inspiré par rapport à l'émission ya mayo ya wuti ko sala awa ya mayo bimi sorti médiatique ba yambie ba tenir par rapport ya ba film ya belle vie kandi ya lobi na yo kaka na mona ba biloko ne sala kana par rapport à sortie médiatique ya mayo na sérieux za moto landelaka no mona kiango Théâtre yonde abongo awosala théâtre. Mais la nega théâtre ma yakoma déjà produit fini. Mama ntambi. Ah? Yamayo na théâtre. C'est comme produit fini. Ti ayo c'est bien non ti. Ah, ti. Kuna na bon point Puna nini. Est-ce que ba ide ba fana ba ndak ba hôtel ya mayo na rola kizenki. Oui, ya mayo bandango kala. Pamphile, a joué pour la kizengi. Na pas ya modé. Oui. Mais t'as le niveau Aïda Léo na théâtre. Quand na rôle ngwa kizengi. Avant tu as zongi sini. Aïda dans le world. Est-ce que thème ça ya Aïda na ya mayo. Tu sais monter. Bah tu bon la producteur a na cacha bien. Angazo rôle moi kizengi ya Congo ba comédien ozo ya mayo. Yama azaka na ba jemo be archaïque. Ya jona ba jaki ba kizengi me ya kala kaka. Azo innover même na rôle nga kizengi me innovation ezate. Nzambi loko ya yobi loko lobi siko ya. Na kanela nga dena kota su lemba te pone. Akoma beaucoup maître. Akanela nga lemba. Abala nga kota su lemba te. Ngapela kota langa su lemba te. Pole ya la lemba te rozwa na nga te. Mais loko lobi osusu akanela su bien. Produit fini. Non. Parce qu'un acteur complet. Bah, on ça sorti médiatique karaté parce que
oleki na mba bengo na pièce au jouer to mola ki mabidi star na nga mabidi pius auto ko kende kuna apesi makambu Yamelanga mama lude luka awinda we banga ba senga ba ekanga kinzembo wane atanga pina famille bote mena bina kango ale kanga ba ale pesa ba mais fala le kapena émission makiti sorti médiatique ezala fala ape ko le kana émission akum ça peut silat tala pas jouer sengai pour ni mabida le kala kité pour aza artiste complet c'est ça azwa leçon na pesa en plus na nga pesa pe makambu donc nga na suka e wana nga na ateke non na lekala me pona lekala chaîne moi baba kuba ba nga na émission ba buzoba aza artiste c'est ça nous voulons des artistes so yama yo zanani azande ni kasi ndeko zo mona ka o classé pour mto kwa débat kuti na moni kwa lekini ya mayo ti pa place musu se kata na ni ko lekati pour ya o ko suksanga mutema na molobeli na bino na ko lobela bino malamu ndenge ni parce que vous savez malamu te c'est ça je suis votre défenseur ce que vous avez un défenseur moi c'est pas défenseur ce que ndenge ni na ko défendre bino na musabo do ça pour do pesa ngal te que no piste mo be ya ko ta le baboy maman malamu bazo santé yo rappelle attends comme bon père kuna tebe ce qui va finir que c'est le va rappel da kizeng na bien au théâtre kala ba bloko kala ils allaient soutenir na lelo na ta lelo donc même na gag mais pas du professionnalisme même na gag c'est ça c'est complexe ou professionnalisme exacté tamu moi na maman la ngate bon du professionnalisme la gag c'est mon professionnel. Pour y avoir prêtre qui n'a pas de gag, to boité. Parce que yo tilo da kala bateta buzoba. Professionnel exacté. T'es na mo lonka tianga na habité. Et puis tout ça pour tel fait bien. J'ai peur que jouer bien té. J'ai regretté batinga la mayo ndeni. Mais il y a béni na chose. Afali ka nzamina batinga mo batinga la mayo ndeni. Opesa nga pété que piste pour na kota pena. J'ai beaucoup regretté. Au moins quand même une expression. Oui, na moni ka j'ai ko funga maté. A regretté. J'ai même il a va. Bon tela que ba pesa ngala muto apesa suma ka muto onde aida ibe. Obi ka ido na moko ipo ibe ma makolo to ke pepe to zonga pa ye. Ya ma ko silika. Po ya pela façon asileli. Et il y a innovation c'est sauté. Azo innover sauté. T'es innovation exacte. So au kate makona lemba 100 mètres. Il faut que tu 200 mètres. T'es la côte à sous lemba te. Dès là besoin de lemba na comment pour la place. Pour la mayo. Akanela nga yo. Leki nanga. Wana akanela nga mabenga leki nanga yo. Leki nanga so koti lemba nga akoya maza mimi na chichi wana. Akota te. Na comment bal kaka côté à première porte, oui, na ko ma première porte ba côté wana kaka. Ou bien côté terrain GD. Mais la place nous na ko matin. Ya mayo akanela na lemba. Comment pour na place. Pour na ya mayo. Mais on est ce que la vérité qu'il y a Luka moyen au côté la carte professionnalisme. C'est ça. Bima la ba j'ai ya kala. Kota la ba pièce wana au mona ka di kala. Nzambi pièce wana nous nzambi nanga. Mais bazo sepela surtout ba bakuso ba yoki boy. Ozo be mamuna ba. Donc ti pendant tout c'était ba d'accord ça va jouer kuna te banjo ba non ça bomte ma passe. Ba ba terme sous bazo ya. Muloka ba faut agir silicate. Est-ce que vous avez que Pierrot facile? Pour la nini susu. Est-ce que elle est facile? Batteur ko jouer kuna. Pour la nini kasi. Ba Serge Louis faut facile ko bi. Pour la nini. Parce que tant d'accord nani d'accord ça aye. Ba réagir mais tant le susu gesso aye ba le bi au théâtre zongele. Ba nya ba commentaire ya fiche. Donc c'est que bateau tout batteur tout oyo mam ça ne ko caster bango. Tête là qui l'ingité. Ça c'est comme un lingue pour un geisho. Mais baba. Bah moi là comme si on dirait même c'est au tcha dio ya geisho na piro ndenge bezi à Gerango. Mais ga otaka ndemo ko. Te ba esimba te. Wana domaine privé quoi. Ta muto asa muto alambi na usine na muto basi ba bimiso ba bino bana ko bricoler ande monte. OK, je vois. Wana bloka usine ya. Donc atape geisha ke kuna bo total.
mettons baolobela sikoyo baolobela boye poto landi ba commentaire mutu mo kazo commentaire bi théâtre yelengi donc babi théâtre yelengi parce que se référer na maloba ya dako standard loba ki to bandai ko zanga sila moko boye na gesho balobi théâtre zongelengi donc c'est que barter wana ko kama na bango na mams des zongsi théâtre lengi jamais tu parce que ce théâtre de longté lengti mam senga sala kimi la non déconner dako sate ni nan déconner gesho mams nda zongi atel ke bano ya ba youtube ba ngba tanga na ba na ba collègue nanga ngai na mams nazana bato banda kala ava ba mida wala ba esi dona luka kimia mams nta e verbe bango luki kimia OK yango pe bango ba rendre ya ça et puis non partenaire pe a un intérêt chaîne yango partenaire ba tielo quoi médiateur auto pe mbongo nango ba carburant pour asala ngo so bitongo pa yebo moi carburant pe pa gesho pour permettre gesho pas zonga ba contribuer yango weke ba luka pe ndeni ba ko sa pe ni na décor décor to ba daki non ana ba aya na ya simba décor n'a pas de problème. OK. D'accord, on n'a pas de problème. Papa allait payer avec azo banda déjà nzela mo ba jouer nzela mo na gabi. Tous à total la cage, on veut du professionnalisme. Toboyi tokia. Vous voulez du professionnalisme. Toboyi lo tuela. Toboyi toki. Voilà, j'aime bien les tout le bilamambo tout qui non moi beaucoup plus pressé par rapport il y a mamoussou il y a comédien il y a vraiment ça mon lobeli il y a comédien nyonso en général tout le monde a rappelé sousou tout le monde a qui mama bomengo je crois na matanga absence totale mama linga plutôt mama linga absence totale na matanga est-ce que eza leçon ya ko tirer te mama za santé za bien ba comédien bazo linga beaucoup plus lelo ceux qui mama tiki biso lelo boye mde ba ye ko luka ba cotisation to ne parce que yo za molobe ba comme ko analyser ngoni neti mama linga za miss mongo za mama o ya a faire rêver ba mama belé pour ba ya pe ko jouer so tel pe la tête le monde la pe o ya jouer comme mama linga donc à référence à théâtre donc déjà absence naé ils a dû ya santé maman n'est pas là n'est pas bien ko frôler on dirait avait celui à frôler kango mais aza icône oh lelo non faut ba sauver santé naé c'est ça mais toujours capé à benini silence total et silence parce que papa la biso lombaza papa la biso masumu aza ba sala rango peut-être balakisa ngoni na réseaux sociaux qui va basala rango azape na carte de santé au maman première dame apesa donc azora ba soin prière ka to sambela kinzambe azong sa maman na biso azonga su na scène to banda su ko sepela nae de to sepela nae parce que azabaza ba icône OK non maman ninga kitoko alinga Miss Mongo mama tala lelo mama linga sa koli déjà mais ce côté na tete ke différence ça kaka mama nzambena wa ya na oti mama linga ata sa maquillage ce côté na gabi ke pour moi ki ba mère na ba boya na bango produit bazaka naturel ti lelo tala mabo menga oti poto ai moni pesa baby mama belé azaka munene tilo azaka munene bomoni pesa baby batu ba batela ta santé mais loko ni sa ba yana sona bali ko batela santé té so ba est-ce que ba sala ndini produit belé mélange ba produit local ba 5 ça mélange ya makasi pe su mungu zana semezo ba ma voilà en tout cas on voit les acquis juste une parenthèse la sauce ba émission té moninga dans la franc parler mon ça parfois ça dérange. Il dérange à Pinza. Étant humain, étant une personne, étant humaine, étant une personne, je me dis que dès le moté au batbako le bana vie nangai iko bang sanga. C'est ça. Baba coupe bo fungola matoy boyoka. Bayoka. J'ai mai belo bo mona. Nazamu kala kainde boluba. Nazaka boya kainde bolubaka. Ti grâce à Komaboué, à mon élonganga na mission. Té à mon été. Chaîne batumsu comment koleka, pour ça émission la bango, sur le commenter par rapport à émission. Yo nga na salle émission té yo finganga. Oya ko le baboy. Ya nga na komo ozelaka nyoso ba na na social ma vie. Pour nga moko fi nanga ndie na e bango soute bango ne ba komo koleka sanga vie nanga.
Kevin na obe vina oboy. Réalité vina ngaba lo baraté. Mais makamba lokuta vina ngaba koloba. Grâce Gayala, je t'attends. Nga non zelo. Taka ten kombo. Aya pena oloba vina yo. Ya tiens attaque. Grâce Gayala, nga non zelo. Keba vous allez faire na musulman. Vous allez faire na ta chrétien ou zambe ya libisa. Ce que musulman no kwa biso keba. Nka bata melekuna mai. Keba ya osala buzobana. Bamsu bota ba vina bango ba yaka basasa ba miso. Bo kotaka botala ndeni ese 600 ko bazala ngo susu. Bo keba. Oko comprendre yo grâce Gayala. Attends comme combien de fois. Belé. Tu as une attente fort. Voilà, merci beaucoup. Et je m'aime tout le monde qui est nabiso vraiment presque na shit ya émission nabiso lelo boy na ngambu ya baku ba ça olinga bango mambo iso mini yoza molobeli ya ba comédien. Le coup la baku les a constitué na ba fan ya comédienne. Yango to lobi yoza molobeli ko yo de to ko tsu mambu nyoso pe ba comédien pe bazana kati ya mambo to linga to besi. Ngambu ya ba comédien il y a beaucoup de ça fait parler, ça fait couler l'encre. Et ça qui anniversaire, il y a maman, pesa maman, moi ni moi surprise, moi ni boye. Mais tout le monde a dit que on a biso, le quoi azala quitté, on a biso Naomi le quoi azala quitté na kati ya nini. Il y a surprise au basaki, matriarche na bango, il y a maman na bango kuna. Mais les lo boye, balobi aza très côté au boye tout moni mida. afungoli caméra pour na koloba mabe likolo ya artiste na biso na omilo quoi oko raisonner ndeni par rapport à ma déjà cette affaire j'ai vu ça dans les réseaux sociaux ça m'a étonné de voir permettez-moi le mot français hein. Ah oui voilà sur les temps ça m'a vraiment étonné de voir la réflexion de Mida. Oui. Je vis que Mida a une bassesse là énorme. En français, bien je ne crois pas que Mida a eu à passer sur le banc de l'école. En français, on peut dire. Donc, elle n'est pas vraiment intelligente. Parce que l'histoire des $100 qui nous est là, qui nous a amené ça à la toile, n'est-ce pas, ce n'est pas Mida? Ouais, c'est Mida qui est venu pour nous dire que Michou voulait faire une surprise à maman Sila Bissalou Bekam. Voilà, donc pour le compte de son anniversaire. Et Michou a demandé à ses sœurs de donner $100 à chacun. Et s'il manque quelque chose, et Michou va ajouter. Et c'est ce qu'a fait que Naomi n'a pas donné. Donc on ne sait pas si Naomi... Elle a été informée parce que Mida dit que non, Michou a écrit à Naomi que non, on doit faire une surprise à maman. Ça demande à ce que tu donnes $100. Nous, on sait $100. On va voir si ça va donner parce que la place est à 500. Tout ça. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est quoi? Quand on dit surprise, Batamaïl, qui voulait faire surprise à Mams? Michou. Michou voulait faire une surprise à Mams. Et la surprise, il fallait les canachers nanan. Il y a Michou. Maintenant, qui devait faire les dépenses? Michou. Et bon, il y a Naomi. Ah, c'est ça, mais le lot boy balobi aza très ça boy alingaka mamate boy na boye ça fait couler l'encre en tout cas batimsu pe ba molo balelo boy soki kuna ba boy na bango ye lelo boy akoya na ya tabela nde boy yambali na koti ya mana ah tena ka bien te tena ka bien te yes nini te ah, ok. Oh, Mida mutu aye alobi mamba $100. Michou a pesi Mida matière. Pour Mida aza magicien te ba mambo le kana ki na coulisse. Soki mama elle a pesi $100. Soki musu soki nani ngana soki bibi no soki nani soki ba otanga komoni nani ye pa pesi $100. Pe balobi ke muta bibi misi moto ezaya tete le roi yaya médiateur azazwa ki temps na ye ki yaya te pona ko apaiser baleki. Tete ça esuni. Ya lobi a sololina Michou boya ya sololina Naomi. Et tete bien comme trouble fait hein. Et tete on dit ménopause neza babe. Ya moto on dit do mateti na cerveau. Eh longo na nzoto. Eh.
Ah non. Ah bongo. Ya tete penza. Na lobby. Puis mika toujours comme Ah. Puis na yendi mutazwaki azaki le roi médiateur membre solo ina oyo mikoto na omi abaki te le roi yeba kité koto mais akomisi mambu bien te. Yango pelisi moto oyo. Ah. So eza pena ya tete na ndimite. Po so eza pena ya tete se ya tete niveau pena ya kibuzo bane komo kwa makasi. Zambe. Donc azo kita depuis en plus azo kita. Oleko ko ba filmer ba tala ya OK quand ba 16 points ni na OK de lenga YouTube. Elenga ngo le 23 amona ba tindeli yeni AdSense. Soki le 21 soki le nini et ça que moi et c'est le abi nzoka le ba liaka na YouTube boy ngala ko mo côté la nka bi côté la histoire ya $100 mutaye nango mida bisoté et ba yebiso peut-être biso côté na 40 ba fit la besoin moi na bango jamais akoya ko apporter nini linda yo na atokte ko découvrir linda ndenge pena opena kino ba talent su ya linda yo ko bamuta biso ngona madame Belvi ben qui yepi bobinda kala ya koma yemta joie bien za yana joie ma casse yesko yazo jouer habiter nga pena ko makalo kwa yana biloko ko copie yo après copie ya la bonzo ka nzadi ya ta longo pa na chaîne na bango impact c'est ça. Mama nanga te to sisa na biso. Ata longwe kuna esimbi na to sisa pardon. Tala esimbi te na niveau moko. Nida il faut mams atala kana ye. Fa bengane pembeni ye. Alinga mams te. Mutalinga mams ya ese. Mutalinga mams te parce que yemta na loko wana. Abando condamner moi ndeko mwasi. Papa pour na $100. Et tout à la kuna beto mo ndeko mwasi passer sortie médiatique. Akuba comme si bablo na TikTok bo. Ndela linga mams nanga. Na koya konte nanga bengio. C'est ça. Les colonels $100 na ko benga $100 na ko na bela quel rapport? Et bah ni place ni. Non ça n'a pas de sens. Et bah la ni de la cohésion, vous avez dit cohésion, exacté. Tout ça ba tout ko exacté. Parce que yo ndengo za bongo. Tu as besoin de ya bongo ça kana kuna pas sozaki. Ce qui que non $100 c'est ni nyongo luka $100 au pesa. Pesa $100. Pour nga la mona ki mo anan a tel intérêt. Ki oyo besoin d'intérêt ni alinga tenga na tia caméra bon na tia $100 poani. Poani yimte ko tanchene ba vie mto. Pour $100 ozanga te pour na mona ça ba ya ba boutique ba maison ba tout ça. Ozanga $100 te ba so pe mais ya ba papa et pas zaki na kati. Ozanga $100 te. Donc aboyine ka moni ke intérêt na ngate muto so na vie ça comme pour intérêt même de ko so tenga mona ke na lobi ya solo. Tout le monde na vie ça comme pour intérêt sans intérêt. Nto ça te. Intérêt na ngai est-ce que nga pe na tia caméra na côté na chaîne na nga ote côté na chaîne na nga mosuko intérêt ni ba bibino na ba musu ba la chaîne te ba bibino na ba la complexe ba complexe no ya michu yango bazwa na ba tie papisi na bango po ba pesi po ebike no esa mon pe bien po ba diembela ba mona ba pe na moi mutu quand de ko so mwasi wana emsu po na ye lelo boy akodiembele su mamste po iso api ya pipitu su wana ese fulie pe ba iso ba kamse ese e fulie ba ba yeba kitu ba ko découvrir donc déjà mi yeba neli omoni donc ane loko fu ya kodiembele sute et puis ya ne pe da ayebana comme la bango déjà ils a déjà comme mon boy et yo kana mingi kena tiko to amisa ba ba famille mais ko to amisa pe ebeta maka donc tant hôtel blo aboka mo ki intérêt nezate o mona amo ki intérêt na ye eza nango te tala biso ne to zaboy to la ba Nikita to ba Patricia oyambi pe kakati si j'écoute to ko classe bon so bango te to ba Linda boyambi kaka to ba Davina to ba Daili to ba Kenny de kona binut to ba Elena boyambi kaka atanga théorie mabeto sisi to ba Anaïs to ba Maria to ba Maria ba ko ba Yaya sikoyo boyambi kaka Yaya fan na ke no bongsa na mama na lo ko linga ka mingi mais aliro Yaya zoya nango Yaya azo profiter na bana wana ba bombo pour akota info na chaîne do ya nda bongo mi ko la mukala ya mams ape su mukala ba bombo so le mo le ke ba bombo yona yi akoti abendi bens obi ya comme chroniqueuse non a posé ba question ya le kanye wana ya tete non ba tete ok c'est bon tout qui kaka tout qui na biso non ba tete ok ya le kanye
c'est très sérieux. Kotala ya boy. Au moins que non. Ah, je peux ça dans mout. Il y a d'approuver na snap moi sali boy. On a des filtres ya ndenge nini ya. On est nouveau modèle. Elimu sina kingo, elimu sina elongelemba, elimu sinyo sote. Elongelemba. Tu as des filtres za moninga mutute boy. De ba biso to sala ba vidéo sa filtre to ba tuté. Te bo ba tuté. Il faut sala nga vidéo na filtre. Pour bina tali bina tenga o ya nanga na zoom na ti. Ya tu as exorbitant. Pardon, tout si na sisi nanga po na kopesa kolaka mamba décor. Kolaka soya po na décor. Décor c'est la fille de c'est le frère de madame Bevi. Décor a le dit que non, on a la produit Bellart télévision T, Bevi TV mais na produit Bevi et moko. Et suis bat. Ba katika place wana pourquoi na ki baba ku bazanga lo. Ba ngou côté ya mwana bien ça produit on est dans montage au basali monteur mta sali yango donc bango ba komo le bon quoi Bevi bango basala ka bataka Bevi au top baba cook bango ne basala bataka Bevi place wana bato mo tina le papa mutala ti bazu bati makola mams na makola Bevi ba comparer mam ça pembe Bevi za mwindu parce que bolingi mutu makola mundu comme show eza la pembe eza le contraire pour le bébé tu as cancer. Quand tu regardes des choses pareilles, tu te dis, ah, Nzambe, on est où là? On a affaire à banane, il faut conclure. Conclure, aux autres, ma béto conclure, car pardon. Que? Baba, au moins, il maman, oh, papa, je suis Moïse Mbiya Mbaka. Na comment sur na gimi place wana, comment je kolonga comme baba cook. Albarani, Nazela kiango neti abaku lelo na lamuki na tongo pona lobela yo merci ce qu'on place on a abaku na kwaso embango te pona ota abaku ya bible mais très différent différence c'est ma casse Nazela kiango neti family bota lelo na lamuki na tongo na koma kolongola koma abaku ya on va continuer na statut pour babi ojemo comme ba cook non place au choqué les sous tout si ça pardon tout si ça na moni tout si ça mais ça peut un bébé dédicace pardon si nango ba dédicace on a moni ndé tika yo kwa kana ko lukanga te moi na limwa na ngala joie na tuna na sa so émission te botika ngala fa na ngai te o choqué makasi botika na bino ngala fa na ngala lingi na ngai su te pour ce que tu as une caméra, oh j'ai mal au baki, oh j'ai mal salaki, oh ya boé boé. Nga musulman. Faut faire très attention avec moi. N'ayez pas qu'on va en tapis 4 heures de temps, 5 heures de temps. Bon ça l'attention ngai. Hey. Le cas où boyo katé na vie nanga. OK, continuez évoluer. Bon ça va bien et vous savez bien. Na pe simbote nanga na Madame Bevi quand la patronne na pesi mbote nanga na sila bisalu bekam bato basutu ki babangi molobela ba comédien voilà la pesi mbote nanga yi na ya Gabi Bolembo Shaolin molobela comédien la pesi mbote na mama Kambo la pesi mbote ba star nyoso to mboka nanga ici pêcheur mo pêcheur Black Line dina na la douce tout le monde engagé mai be na linga bino Lisa King et na be moni nani Lisa te Aziza Kengume Sombote la Sombote na Marina la chou Marjane bolole tala bolobe na bino si tu as un problème comme là na privé et de ce ça émission na tshaka numéro na ngai non tshaka numéro na tshaka numéro na ngai yutu ya minga mende tshanga pour da chaîne na nganga moko na zali awa OK déjà l'oubli c'est boni boy mukolo chaîne donc ndenge za bongo Nangablo mingi mikolo na molobela comédien il faut m'écrire dans ce numéro 1 attends na faux compte j'ai mai tel kamboza bobo ya kolobela ngona kwa kolobela ngo comme ka ba comédien na linga ngate ki o bobo te ba comédien makambele ka kuna o kala boko oki boto nga bakotanga confina des mères et puis depuis kaka ba ta famille bota nsambe basali nini susu pour des mères okuto conflit pour ani moi jamais. Voilà, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un beau maître.
sinon. Hey. Tout a commencé à beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, j'étais avec Jemima Ibé, les gros bébés de la presse, la maman de 5L. Comme j'aime l'appeler, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima